Voilà. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonsoir, et tout dépend de l'ère à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Il s'agit de l'émission Il est temps. Il est temps, c'est une émission présentée par votre humble serviteur, mais aujourd'hui c'est un peu plus spécial. Il est temps est descendu ici. Nous sommes justement situés vers le quartier nord, derrière le stade. Et donc, c'est là où on peut retrouver la cellule de l'UDPS Mongo. Hein? Et donc, nous allons poser quelques questions à nos invités qui sont là. Mais juste à côté de moi, il s'agit de M. Jean Espérant Chimbundu. Il est président de l'UDPS cellule Mongo, 10e riz. Donc, 10e riz, boyo kakasango, biso to foulé, makolo biso awa. Alors, de quoi sera-t-il question? Nungu ezali. Bandeko musu nanga musu balobi marche ezali parce que atuma tubwa ne sengela longwa. Alonga baroya kolongola e baroya na bakumba na bango. Mais de l'autre côté aussi, il y a des gens aussi balobi barosa la paix marche. Pour la soutenir ko tinda mokonzi ya province a organiser dialogue pour que ba fils na ba fille ya province ya Congo central ba ye ba ko solo la mbunzu na mbunzu face à face. Voilà, toye na bataille de pes toye ba position na bango eza penza ndenge nini. Voilà ndeko mbote. Mbote papa. Voilà, pour la marche oyo, ingeza la organiser, nangambo ya ba maître honorable Puela, nangambo ya kaka nangambo ya honorable Puela tozana honorable Papi Mantezolo, ba lobby vraiment à tout matubwana, il faut dégager. Donc marche eza le 31 juillet oyo. Déjà bakozana tongo à partir les copains et puis bako se diriger tina gouvernorat. Pour na bino IDPS position na bino ndengini. Pour na biso IDPS position na biso ezaboy. Ba Puela ba Papi Mantezolo baza ba député baza ba chef na biso te. Biso peuple nde ba konzi ya ba député. To tinda ki bango ba kende kolobela biso makambo ba marche te. To tindi bango po ba lobela makambo ya développement ya mboka. Kolongola tu na esika yango te ko développer Congo central. Na lobi na Puela na Mantezolo. Lokola bango baza contre vision ya chef de l'État na Congo central à travers Atou Matubwana. Date nanga ya audience na chef de l'État est comme pembeni. Na komatanga imoko na Kinshasa, je serai reçu par le chef de l'État. Na koyebisa ye buzo ba nyonso désordre nyonso ba Puela na ba Mantezolo bazo sa na Congo central. Ba ne Congo nyonso ba kotika la kobima na balabala te. Pourquoi? Puela na Mantezolo bazui ba 1 million na bango na FCC. Bazi nyonso za FCC. Ba ne Congo ba yebike makambo ezo sala même na Assemblée nationale kuna ya baje ya FCC yango ba Puela bazol même na province ya Congo central et puis baye ba eloko moko Congo central ezaka matadi te. Congo central c'est de Kasangulu à Mwanda biso tolinge récite ya chef de l'État pour objectif na bango ezami balé ya liboso batia mutu na bango awa oyo ba ko manipuler azwa bambororo banyamulenge bakota na ba fleuve na ba bibwele na bango projet na bango ba ishwaki na bandon tolobi non NON to ko permettre loko wana ya mibale lokola bayebi que au mois d'août chef de l'État a lancé ba misala ya construction du port en eau profonde ya Banana mais bango na batu na bango ya FCC balingi ba bandananu route Araya Brazzaville pont wana biso to boyango nazo ebisa bana Congo boy. Puela Papi Mantezolo l'air coéquipier, ce sont des commissionnaires. Bazo travailler sous traitance. Chef na bango azo que se cacher si mazali. To ko permettre bisonde ba chef na bango base le bisonde to pesa bango mot d'ordre na biso. Ceux qui va continuer, il y a des pestes dans la spécialiste dans la rue hein. Voilà, il est pas spécialiste dans la rue, mais en tout cas, danger moko ezo courir province Nabiso Congo central. Mais au lobby makambo ya ndenge bandeko ba la marche, président de la République Félix Antoine Tshisekedi azo prôné état de droit. Mais tout le monde ndenge nini depuis le 4 décembre 2019. Tout le monde ndenge ba député provinciaux, bazo ki ba ikolongola mo konja province. Alors, ti baké comme makambo na niveau ya cour constitutionnelle. Cour constitutionnelle a pesi arena yé. Abimisi yango depuis le 29 mai 2020 oyoyo. C'est koyo. Tout le monde est sous procureur général près la cour constitutionnelle a commis mukanda. Mais mokonjambo ka ya linga kotia mibe kona misala. Mabeza wapi. Bon. Biloko wana eza ba malentendu.
la Cour constitutionnelle n'a pas destitué le gouverneur à tout. Cour constitutionnelle, bango bakei kotuna. Au cas où le gouverneur a dessus, toko sala ndenge nini. Cour constitutionnelle a interprété Mibeko Yambok. Ayebisi bango, ce qui gouverneur a dessus, balongolie, ba pesa kaye délai à 48 heures pour déposer lettre à démission liboso à chef de l'État. Et ça interprétation y a loi, et ça que Cour constitutionnelle a longola qui gouverneur. Et puis, déchéance bango basala ki na Bilolo. Bilolo n'est pas un siège de l'Assemblée provinciale. Basala ki yango illégalement. D'ailleurs, il faut tout funda bango na justice parce que babuka ki Mibeko même règlement na bango. Il y a assemblée. D'ailleurs, ceux qui tout tangi bien règlement assemblée nationale et provinciale. Il faut bureau et assemblée provinciale et siéger au moins 2 fois par semaine. Est-ce que basala yango? Oh bango bazo violer bazo sala yango te, ba monika ka mususu. Biloko wana mais de cela 8 mois. Bon ba yo longola gouverneur te ponani. Ce gouverneur a sala kimbeb. Est-ce que aza au-dessus à Mibeko pour larguer mandat ba ko kangaye? Bazo kosa ba ne Congo, Cour constitutionnelle et longo le gouverneur a tout matubwana te. Et là ba projet ya mabe ya FCC balingi bazwa Congo central en otage. Toko permettre loko wana te. Mais toko linga au moins voir ya dialogue. Wana toko boya te parce que c'est la vision du chef de l'État. Dialogue eko salema parce que biso ba ne Congo. Tozaka na ba principe ya bakoko soki tozana na likambo biso nyonso sous l'arbre à palabre. Toke koyokana to laver ba linge sale na biso en famille. Boyokani wana to forum de réconciliation eko salema ba poela ba matezolo soki baza ba vrai ne Congo o balingi développement ya mboko baya na forum de réconciliation to tia ba divergence na mensa to yeba nini tokoki ko sala pona mboka na biso ya Congo central mais pona maimatali mars wana tolobi poela papi matezo le l'air coquipier biso souverain primaire nde ba chef na bango bango ba ko manipuler biso te ba beta biso ba gaz bango aussi balia ke balar non biso to bela ki coronavirus awo to monite député moko ayeko consoler biso apesa biso ata lave mais ata kachine to monite mais lelo poela azimbongo na bango ya muyibi kuna na FCC vous en avez pas prévité la politique c'est ce qui se passe la nuit et non pendant le jour. Nous sommes des politiciens, nous sommes en politique papa. Ba salisi ba polo na bango ya bambachi mbongo baziwa. Po bazole la ba député ba futi bango te oui mo azimbongo. Siko yozo linga dialogue tango zo tirer à boulet rouge honorable Albert Fabrice Pouella ozo loba susubo ozo loba contre ye boko sola susu ndenge nini parce que vous voulez le dialogue non? Il n'y a pas de problème na lobinde vérité. Vérité est blessac. Mais comme nous sommes des Nekong baya kaka to vendre sikamoko batika babiloko yo mona na mboka nini balongola un gouverneur élu par une marche na bakumba. Ça, c'est vraiment une violation. État de droit lingé le bateke, boya ko la violence. Non. Voilà, merci beaucoup. Président Espérant. En tout cas, est-ce que marche oyo bandeko ya ngambo mususu babongisi pour na mokolo ya vendredi le 31 juillet, hein? Marche wana bino IDPS. Bokoza na ngambo nini? Bozo soutenir ango to ndenge nini? Pona ngambo mususu oyebi wana. Pona ngambo mususu wana ba marche bazo sala neza ya pamba pamba. Lokola déjà chef d'État tindaki bango ke bak no sala dialogue na Mwanda. Alors basanga na bak no sala dialogue na Mwanda. Pona ko sauver ka province. Barankina ba wina tamatama ina babika yao. Ba wela na no province. Bita na chato ya province. Province ko na ntwala. Mais beno IDPS je sais pas IDPS ke vona batumo ke jona misiku. IDPS ba ke batumo ke zita misiku. Mais atuma tumo na mekubwa. Alors beno ku kotila ni samu na nini IDPS. Est-ce que même si mena nzila ve? Atuma tumo na an kubwa ve. Beto mon avait place à Mebouila. Parce qu'il y a une raison dans les Tiboubé totalement. Il y a une infraction à Tamosivé. Une infraction, Kendaki na Bilolo. Ministre intérieur, on est rejeté. Na minute à tout cas infraction à Tamosivé. Quand on a là-bas, député Bazol là-bas, il y a une infraction. Bakota plénière, babimisa motion que mbongo menzimbana a tout meyi bambongo. Vanande basadina ni motion bakatulandi. Mais tibubu yai enquête tête na problème à tamo sivé. A tout cas problème ivé. Est-ce que tu bakoni a vrai mona choni ve? Est-ce que ngudi mbongo ve? Mukutu mukazula mu atuvé. Mais
citation à province beta atala. Muka muta a tout fait, a tout que muta PPRD, muka muta UDPS. Mais beta atala ndene citation à province. Beta no na province. Ansala gisalu province ko na ntwala. Ba député ba nani, ba wizana, ba sala gisalu. Président, pardon. Mais dernièrement, Moulanda, Nalanda qui président Kinkela, Ouazali fédéral Nabino, Bayamba qui est gouverneur. Est-ce que place on a pas ça mais nous film maté kanyagate. Bah sonité bino idée pour la vérité. Tolito yeba pour que parce qu'il fallait quand même accompagner ba honorable pour là. Merci beaucoup. Au moins biso yi des pestes toza batu moko loyo. Tolingagate ba corruption ba biloko ya boye boye. Biso soki tokoyi kokutana na gouverneur atu. Moi-même j'étais présent. Et ça pona. Ça y combien? Tozo ki mbongo te? Ah, pardon. Tout va comme il y a vrai. Non, nazolo ba vérité. Atu apesi biso mbongo te ke yo bozo mbongo yo, bo kende, bo bolo belangai. Au contraire biso vision na biso tango tokeye pa na ye, ezalaki tala ebele ya ba combattant oyo. Bazo chômage. Baza na chômage, biso tokendaka kotala ba konzi wana. Pour que bazwa ba combattant bazwa peuple na Congo na misala biso za posa mbongo te so ya to apesinga $1000 lelo e osanga nini ce n'est rien biso yi de pese bango monsieur journaliste tozala kana makambo na ya bambongo te wanza muyibi ya bato ya FCC notre problème soki totali à tout kisikoyo na pesi lisusu message ba combattant na biso bazo chômeur ata la misala eza na compétence na ye apesa bango yango tokendela kikuna to pesa ke lungonya nanu po abandi déjà mwanda mundambu kozwa batu bakendaka misala eza te ke biso toko kendo se ambongo batika ba aventure tozo mon infraction ya tout biloko wana etombaka d'ailleurs ba PV nyonso ya bilolo mais cour de cassation a brosia ki yango kasaki yango te. Voilà, merci président Espérant, Torozong Elayo. Alors bandeko, nangambo mususu balobi opération Cadena. Opération Cadena. Mais population mata di bayo ke la mingi honorable pour là. Romuna penza ba robimana ba Cadena na bango et puis ba kekanga gouvernorat olobini. Papa ina ba jeba na sala. Nani faso. Ba jeba na sala. Beto bana matadi beto kele. Beto meze ba puela bien. Puela masa kuiza masa tubela beto ba mambo. OK kuna ni ko ena kitsasa ne baka ba mbongo. Yena ba breve bika ba mambo na. Beto meza ba yau. Nani mezimana na matadi awa. Puela kuza tubela beto mambo. Bola matadi ke bola batababuli. Ngena ba rusa. Bula baba na sala ina. Ya uve beto zola. Beto zola Congo ta stade beto. Yakena kutunguka fe. Ya mebi kanaka place na nini ba uba kudia ka bambongo ba uba dataka province na ba distraction ça mena ku distraire gouverneur mamu no sokena luta awa na Congo central beto mesa ba yaou beto mesa ba yaou politique ba luvuni ya FCC politique mais président ya inti fuma inti Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya ibenge bokila ka béton mais nous connaissons ça ba accord signé ba accord na FCC ça va travailler qui toi dit imbike wapi kana mutu mo sa FCC me kuiza awandi ani gouverner Congo central où est le mal nani tindami ngo ça ba accord mais tout be kusangana na muntu na kusana ni place mo sa ke problème fait quand le beleme kutana bangindu bubu ya mna tubila nge vérité gouverneur a tout aninge mutu FCC mais ça ba ou bien mais faut ça la vision ya président de la République mais tu pays de peut te soutenir yann ba metti ba gouverneur a tout na sala ki mamo se fait na terrain kasi bata FCC ke na ku freiner gouverneur a tout ngani faso oh mutu bilange nyemeza ba herba kuende na kisantu kuna na tata ina Antoine Gonda kuna nyeza mamba kwa yesa kuna ni ba mamba kuna sa oh samuna Congo central tambula ve biga vuna nkangu ke muna tubilange vérité beto meza ba nyonso viva Viva Etienne Tshisekedi Mulumba, héros national, Félix Tshisekedi, chef de la République démocratique du Congo. Atout, béton, biki rouge, Timbonou, aigle blanc, aigle blanc, biki rouge. Tatanzam. Ya imambo tu bange. Mais tu bilange play. Papi Matezolo amebala kuzimbakana
kusala ba mambo papi matezolo ana kusimba ana kusala ba mambo nani faso kama mingi ve mekatuka kana kuwila matadi na wila nya bana wila ni lufuna na sadila yani mo se mekatuka tubila beto na television beto landakani na lumba bao oba bane Kongo koyena Kinshasa kuna samuna bakwenda uizana kuna kani mambo bakwenila kuna president metula baba futikisa kwako ametuba ke munu muvanda contre atu mukavanda contre atu ve mekuma po atu gouverneur kaka yandi kaka gouverneur ere bubu yani biso baka bakade na ba makumba nani kwe kanga biro kuna ani bima na nzila bete ya beteke bima bameka bima na nzila ka papi matezo na kana nani na kana puela Fabrice meza benvement na mvoadu beteke bima. Alors bapangi bakunda luzolo en tout cas Congo central mais vote ikuja pembe sa muna yenge donc kana me vote ikuja pembe yake sa muna yenge po banga na ngambu na nkaka marche bata LDIP lobbying sa muna intérêt ya pe babele meto yake tabake tambula ba papi le vidiaka meto yake tambula boba unyo sa ikutana na les copains na ngambu ya honorable pour na honorable Mantezolo bake tambula tata nzambi ba gilet vert bake tambula lusha bake tambula finalement wabeto kiele tata nzambi kikuja pe me voit d'ailleurs ça mna yenge to so na menga ya tengu kave to so na pe batu ba wana nuana na ba intérêt bao ngene kuna nuana na ba ça na intérêt personnel ça nous ne voulons pas en tout cas il n'est que tengu la menga na Congo central. En tout cas, on a un problème. Alors, ça te demande, c'est un président. Président, merci d'abord. Nous sommes à Keyangé, mais on a très très bien. Mais, message, ça on a pas dans ma tête, il y a la marche le 31 juillet. Autorisation, disons, information, on va ça déjà dans la foule, on va ça déjà dans la konzi. C'est-à-dire que tout le monde va acquiser des réceptions. Alors, ni ne connaît pas la population matane ba Hollande biso poto 6. Na yebisi population ya Matadi boy. Marche ya le 31 ezate. Biso tozana posa ya bato balingi province. Basangana na gouverneur de province atuma tubona nkulu. Je dis bien gouverneur élu. Pas nommé mais élu par les députés eux-mêmes ici. Basangana basala forum de réconciliation. Balakisa makambu ya mabe eza na province. Basokola yango batala na direction moko pona intérêt général mais oyo ya bango ya ba intérêt na bango personnel en tout cas ndeko puela na respect na pesa rayo en tout cas ko bima na ko l'exatante na nzele po ko tumbola kanda ya IDPS po atu abang sabino te puela ko bangisa biso ayiba kibiso awa na 2011 oh papa ayiba kina ndenge na 2011 ayo fo filao puela za kana parti politique nini. Oh papa, koyiba te. Allez, il y a une stratégie peut-être. Mamusu na kolo bangote. Pour la zone nommée sur la liste yaba 170 députés Kabila tinda ki na cour constitutionnelle. Na ba mina ko est-ce que bazaka sur la liste des élus? To ebi ba vérité belé. Je le disais ici to se voiler visage té. To lo ba vérité en face, ba to FCC bazana projet ya yimbi na mboko ya Congo. C'est pourquoi to lingi boye. Kimia ezala baya to vendre sikamoko pe Congo central est comme na 4 districts soko zo ebate eza un district ya Bas-Fleuve district ya Lukaya district ya Cataract et le district de tous ceux qui ont choisi le Congo central comme leur deuxième province ezaka na Congo central donc tant tozo kende kuna na forum betu nyonso voilà to vanda kuna toyo kana to privilégié province natanga ki na RTNC ngai moko na information stade 9 millions etikali mais gouverneur est d'accord mais l'assemblée bloque bazo signé te matusi la uti kotinda document mususu ya ko freiner ba finance na banque kimia bozo tumba trop c'est la colère politique maintenant nganza politique bezo sala biso mabe poto tinda ki bango balobela biso province kende liboso papa ba province ezalaki 4 o ezalaki na ba difficulté mais to mone ba côté mususu côté ya ba gouverneur Jean ba manisa ekomi kimia kakawa balingi ka Congo central za province ya ba conflit to boy mais ba gouverneur mususu ba démissionner na kimia pourquoi atuma doit ni ko démissionner té parce que azana raison ya ko démissionner té
Nankobo yen gouverneur eli asali na ye eloko moko te aya ko démissionner non ba démissionnaka soki eloko eza pe ya vrai lokola likambo infraction moko eza te na yebisa atuma tubwana esika aza papa ko démissionner te vanda wana sala kaka vision ya chef de l'état yango ezotindika biso to soutenir yo. Alors ozosenga population ba bimate le 31. Population ya Matadi, population ya Congo central mobile, tous les Congo en général. Mutu moko te abima na balabala le 31, batwana basi baliaki mbongo na bango. Baya ko tubela na forum, to silisa makambo nyonso province na biso kende liboso. Voilà, merci beaucoup. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin. Donc awawa avant to silisa, il faut pas moukia boire nous le kwana maïsa l'arabien. Dernièrement tozalaki awawa et ye penza na tuna na kutela na combattant mo ide pes na tuni bongo ndeko wana na yebito soki yako yokela ki soki nani na yebito so wasi akufaki lobi ba yebito na leli sokota na moni na lakisi cameraman nga tala ye wana donc mutu mususu nga yebite ka ye allez lobela bon mugena kiese mingi kumona beno bubu yae na ntoto abeto yae ya 10e rise limongo qui est seré na munu pour bana Congo central union betu vanda bumos betu na una province ore na Antoine bambuye ma pamba baba député na kuzana ya ouve betu zona dia ka na province yayi ya tuka ya uya ipuya kanzo kuzana muna barabara bima mundi mange muke combattre de pes muke premier animateur Kasangulu Mwanda principal de pes donc kanzo na kutana na munu puela betu na ngena voix du rendez-vous le 31 IDP Viva! Viva! Banatu! Viva! Viva! Banamongo! Hey! 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 Viva! 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 Héros national, Félix Tshisekedi, président public, démocratique du Congo. Atout! 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 Béton! 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 Big Rouge! Timbundu! 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 Aiguebien! 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 Big Rouge! Voilà, merci beaucoup, au revoir.